Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokopesa bino basango pona kotalisa bino banani lisusu oyo bazali koboma mboka na biso malamu pe ko faire endormir ba peuple congolais na ba discours na bango oyo ezanga tina oyo ekoki kopesa ta bomoi te na bato mais liboso ya bato bazali koloba kosala neti ete ba discours to ba témoignage na bango yango nde ekoki kokangola ba peuple congolais alors que ezali kaka babiloko moko oyo ezali ko-enfoncer ba peuple na kati na libulu pe lelo mboka na biso ezali kokufa. Bandeko babolingo na kanisi ete mikolo elekaki boutaki komona ndenge nini tolekiselaki bino to tosalaki émission oyo etali Mama Kalanga oyo alobi ete yende azali na liloba ya bomoi to témoignage ya bomoi oyo eko changer Congo soki ba peuple congolais balandi yango pe yango nde ezali kosala ete soki ba peuple congolais balandi yango nde tomoni clair na kati na mboka na biso. Bandeko babolingo ezali mawa mingi po ete kaka ndenge Jésus alobaki bato mosusu oyo bozali komona liboso na bino oyo bazali koya koloba ete nkolo ezali kaka bango te nde moto bokomona ete bakokota na bokonzi ya likolo po ete bato bayaka makasi na kombo ya nkolo mokolo ya suka nkolo akoloba ete nayebi bino te po ete bokosaki bato na kombo na ngai. Bandeko babolingo na banzi ete bato mosusu bakomituna balobi ndenge nini bato oyo bazali koloba kaka makambo na kombo ya Mama Kalanga boye. Est-ce que bazali na problème na Mama Kalanga ndeko tolobi ete tozali na problème na Mama Kalanga te tolobaki ete Radio Zoomel 1000 ezali radio oyo esika nyonso tu ba makambo tomoni clair te pona oyo etali intérêt ya ba peuple tokotombola mongongo pe tokoloba. Bandeko babolingo eloko ekamwisi biso epesi biso pe mawa mingi pe tozali komona ete ba peuple mingi to ba diaspora congolaise mingi basi ba comprendre faiblesse na bango yango bato mingi lelo bakomi koya auprès ya diaspora congolaise po basi ba comprendre ete diaspora congolaise elingi mingi lokuta ke bosolo. Na poto soko zali koyebisa bato ba masolo ya lokuta ezala o etali mboka ezala o etali ba témoignage okomona bakoya ko embrasser yo pe okomona ba congolais bazali même prêt ba toucher même na ba économie na bango pona ko chango anje pona ba masolo ya lokuta yo memi mais oyo bazali koyela bango masolo ya solo ba congolais balingi kutu kotala ta bango te. Bandeko babolingo ngai Mama Rosalie lelo nazali kotombola mongongo pe nazali koloba
soki mboka na biso Congo lelo ekomi na ba situation européenne de komi nango lelo ezali lokola bato lokola ba mama kalanga o bozali komona lelo aye kotelema liboso ya bato po aloba ete nzambe alobeli nga nzambe atalisi ngai nazali koloba ba témoignage makambo na vivaki makambo ndenge na ndenge me nakoyebisa bino ya solo bandeko ba bolingo nzambe pe na molimo apesi biso na mwa mayele moke apesi biso azali kotalisa biso ete mama kalanga azali kofaire distraire bato oyo bino bozali kokanisa ete nzambe azali kati na ye kasi tolobi ete nzambe azali kati na ye te bandeko tokolakisa bino tokoyebisa bino eloko moko mpona kotalisa ete ekomi na bato mosusu bazali koya bazali koloba ete témoignage po ete bakongole bayoka po ete mboka na biso ekangolama me tozali kolakisa bino ndenge nini bato oyo bazali kodistraire bato mama kalanga problème na ye ezali nini mama kalanga azali na problème ya koluka nde mbongo na ye po ete asi a comprendre ke ba peuple congolais mpona kozwa bango malamu il faut kobetela bango ba masolo moko oyo ezalaka na ndenge ya kobangisa meme oyo ye aviva yango te azali kolinga kofaire croire na bato ke ye nde aviva yango ndeko po mona ke nakoyebisa bino nano eloko moko tozali kokende malembe ti tokokomisa bino mpona kolakisa bino ete mama kalanga azali kodistraire bato ndeko to epo ete bato mosusu bakoki koloba ndenge nini mama rozali akoki koloba boye ntango mosusu azali na milimo mabe ndeko ngai nazali kutu na milimo mabe te soki okanisi bongo po ete nayebi ete nzambe na ngai abatelaka ngai po ete baetape oyo ngai naleka oyo nzambe asova ngai nango mpe bamaliwa oyo nakutana nango nzambe abikisa ngai ezali témoignage ya mama kalanga te nde moto ekosala lelo ete ngai lelo nzambe atia loboko epai na ngai po ete nzambe asatia loboko epai na ngai kala mpe nayebi bamakambo mingi oyo nayebi ete ndenge nini nakoki kosala ndenge natanga na biblia ndenge nini nakoki kolanda po ete nazala na ordre na nzambe me nakoyebisa bino ete mama kalanga azali kodistraire biso bapeuple mpo na nini soki lelo mboka na biso Congo ekomi boye ezali bato lokola ba mama kalanga oyo na bato basalaka na deuxième république bango nde moto bakomisi mboka na biso lelo na situation oyo me lelo azali kozwa audace ya koya mpe liboso ya kamera ya kobanda korelate bato bamakambo nini asala ndenge nini basala mpo na mboka epe azali koloba ete ba DVD ekobima bosomba bandeko ngai mama Rosalie nakoyebisa bino eloko moko nalobaka ete ngai ndenge nazali awa nzambe na mayelo apesa ngai ndeko yela ngai liloba te ya ngai nakoyoka me koyela ngai makambo ya lokuta te bajeo ya sese po ete epai na ngai ekoleka te epai na ngai ekoleka te bandeko babolingo mama kalanga azali kodistraire bato même jusqu'à présent tozali koyeba te soki azali komona bapeuple neti banani azali kolinga kozwa biso neti banani tolobaki yango mikolo eleki ete bandeko témoignage ya nzambe oyo nzambe atouche moto ezali témoignage oyo il faut opesa yango ozali na droit ya kopesa yango po ete tango lobi ete nzambe nde moto atindi yo loba il faut pesa yango ata fourmi na se ya mabele azwa yango gratuitement po ete ezali témoignage ye moko lobi ete nzambe nde atindi yo alobi loba me nzambe ntango atindaki alobi loba alobi teke bimisa ba DVD po ete ebanda kobima version 1 version 2 po ete bato babanda kosomba bandeko na sens nini mama kalanga lelo akobanda kobimisela bato témoignage oyo bamakambo oyo ye aza koloba ete aviva yango oyo amona yango na sens nini ye lelo akobanda kobimisa yango ekomi ete volume 1 volume 2 bomoni ndenge bazali koluka système ya koluka ndenge nini ya koteka po ete bayebi soki bateki volume 1 bakoko bimisa ta 1000 DVD bateki bayebi déjà recette nango
volume 2 bayebi déjà ke kobimata 2000 bakoteka yango bayebi déjà recette eza babiloko moko bien calculé. Et puis bandeko babolingo tozali koyebisa bino ndeko mwasi oyo journaliste yena mama kalanga bazali kaka bato oyo nde moto bazali kotravaye na ndenge ya mayele ya molili ndenge nini bazali kosolola ndenge nini bakoki kosala na bapublicité na banini mpona kolinga kozwa bato na ndenge nini bato baya basomba ba DVD bandeko babolingo ntango mosusu bato bakoloba ete ano journaliste oyo azali na ye innocent mpona nini bozali kokotisa na makambo bandeko journaliste oyo azali moto oyo mama kalanga azali koutiliser comme éclaireur bandeko nakolakisa bino signe moko oyo tango tobandaki kotala badéclaration ya mama kalanga tango namoni signe wana nalobi nzambe merci na mwa mayele oyo opesanga ya moke nzambe olakisi nga signe ya monene oyo elakisi ete mama kalanga na journaliste oyo bazali kosala nde pub mpona koluka ndenge nini ba DVD ekotekama mpona nini bandeko bandeko bolanda botala babilili oyo malamu bana ya Kongo nasengi na bino botala babilili oyo malamu baimage oyo bomoni mama kalanga sapato alati sapato oyo babengaka bunchongi oyo ndenge balobaka ete sapato donc talon ya basi oyo ezali ya songe na liboso oyo na lingala babengaka bunchongi bandeko alati yango ya jaune bomoni yango me botala lisusu journaliste oyo azali kokestione ye pe alati kaka meme sapato wana ya bunchongi mpe me ya noir nango mpona koyebisa bino ete ye na mama kalanga bazali kaka bato moko oyo bazali kosala ezali publicité na bango yango na bomonaki mokolo mama kalanga yeke baza kokanga ye bafoto banini atie baminu lokola baminu ya monstre na banini na ndenge asimbi mokuwa ezalaki kaka babiloko moko bango nde bazali koprepare po ete journaliste oyo ayebi ete ye mpe azali na pourcentage na ye na ba DVD oyo ntango ekotekama alors bandeko babolingo eza na makambo mosusu bandeko soki ozali komona yango okomprendre mbala moko ngai mpenza ko nazali koloba yango ya solo tango bayebisaka ngai mbala ya liboso makambo ya témoignage ya mama kalanga nazalaka mpenza na posa ya koyoka mpe nalingaka nayeba me naye komona mama kalanga akomi na bisalasala mpe bamakambo azali kosala nalobi oyo ezali lisusu ya nzambe te ekomi batémoignage ya kibomoto bandeko babolingo eloko ye kokamwisa ngai lisusu mama kalanga aza koparvenir koloba liboso ya kamera ke mboka na biso ndenge ezali wana ezali ya kokundama quelque part nazali na basekele ebele mpo na etali mboka na biso me moye naloba yango awa ezali te nakoki koloba yango na mosika te ndeko ntango nazali koloba na bino ete soki mboka na biso ezali kokufa ezali lokola bato lokola bamama kalanga soki mama kalanga azali na verité ayebi esika nini mboka na biso bakunda yango pourquoi azali koloba ete nabombi yango na kati na motema na ngambe na koloba yango te po ete nakoki koloba yango na mosika te donc koloba ete bamama kalanga nyonso bazali kosepela na souffrance ya bapeuple congolais ndenge nini bapeuple congolais bazali kosouffrir bango balobi ete bazali na basekele ya makambo etali mboka na biso me alobi ete nabombi yango na motema bandeko babolingo peuple congolais zala mayele fungola mayele moto azali komona mboka ezali kokende na kokufa alobi ete ayebi basekele ndenge nini mboka esika ekundama na ndenge ya mabe me azali koloba ete na bombi yango na kati na motema na ngai ezali bamakambo na koloba yango na mosika te bandeko mpona nayebisa bino nzambe azali koconfondre bato na bamaloba na bango bazali koloba mpona kolakisa ete bazali bato ya lokuta oyo ndenge bazali koloba ete bato bazali koya liboso mpona kolakisa ete kosala neti bango nde ba ange de lumière oyo nde bamemeli biso bosolo oyo jésus alobi ete bato wana nde moto bazali kokangela bino nzela ya lola ndeko ngai mama Rosalie eke nazali mpenza na makambo oyo nayebi ete ezali basekele ya mboka esika nini bakunda mboka ke ndenge ye azali koloba
Mobutu pe wa bandaki ko bangisa bango azali lisusu na bomo ite. Eloko nini ye akozanga po lelo fungola monoko ebisa ba peple botala boye soki lelo mboka na biso boye tala makambo asalaki me azali koloba ete abombi yango na motema na ye tika bandeko pona komona ndenge nini baza kosakana na biso basi bamoni tozali bazoba tozali bato ya wiwi bakoyela biso mwa likambo tolobi kaka wi bakoyela mwa likambo tolobi wi yango nde ekomeli bango mpe habitude tokende kaka toloba n'importe quoi tokosa bango bandeko yango ngai nazali kokamwa mpe nazali komituna soki mama Kalanga penza ayebi ete bamakambo azali koloba nzambe nde moto arevelaki alobi loba na bana ya Congo po ete babikisama bondi lelo sikoyo ba DVD yango ekomi kobima version 1 version 2 bandeko témoignage ya nzambe ekomi kobima na ndenge ya bali kukuma témoignage oyo ezalaki ete ifale pesama tala bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko pe nazali koloba yango nakolinga kuta ta bato bafingi ngai bafinga me ngai nakoloba mpo nayebi ete nzambe akolongisa ngai. Mama Kalanga eloko azali kosala azali koluka mbongo na ye. Mama Kalanga azali lisusu na mbongo te. Lokola ndenge bavivaki na ntango ya Mobutu kozwa mbongo facilement. Lelo oyo bamoni ete moye kaka ya kozwela mbongo il faut baleka na ndenge ya batémoignage me ndeko. Nakoyebisa yo eloko moko nzambe tolobaka ete nzambe azali nzambe ya miracle. Me bato lokola ba Mama Kalanga bazali kolakisa miracle ya nzambe te. Ebongo ndenge nini tokondima témoignage na bango. Parce que nzambe akoki kosala ete Mama Kalanga soka yebi ete nzambe nazali koloba bazali nzambe ya miracle. Pesa témoignage ofele. Po ete yo lobi nzambe azali nzambe ya miracle. Or ezali ko appartenir na ye diamant makambo nyonso. Est-ce que yo kanisi soko pesi témoignage wana na mokili mobimbo ofele bayoki yango. Nzambe anoza koloba nzambe ya miracle. Akoki kofungola porte kote mosusu te po yo nginda. Yo zako mona kaka kongindela kaka soko pesi témoignage na yo tekisi ba DVD wana ezali lisusu te kozali kopesa liloba ya nzambe po bato babikisama mais ozali nde kotekisa liloba ya nzambe yebisa biso Mama Kalanga dépense nini oyo osali kaka na makambo yo moko viva yebisa biso dépense nini oyo osala po ezoloba ete lelo naza kotekisa ba DVD wana po ete na dépense esika na bimisaki nazongisa autant. On dépense rien kaka na ba masolo ozako yako oyebisa bato toyebi pete soki eza ya solo soki ezali kaka ba imagination na yo bandeko ngai na koyebisa bino eloko moko eloko bato bazali ko comprendre ete il faut ba peuple congolais soki moto azali koloba makambo bo sezisaka yango malamu lelo Mama Kalanga azali koloba ete ye azalaki reine na monde ya molili na deuxième monde alobi ete azalaki reine mais bandeko bomituna pete ebongo ntango ye azalaki reine kuna na monde wana ndenge azali koloba aremplaçaki reine nini avant ke ya koma reine ntango bamemi ye kuna ntango bakomisaki reine seke ezalaki na reine mosusu aremplaçaki reine nini epuis ntango ye atiki bamisala wana alobi sikoyo abongoli motema ayebisa biso nani sikoyo aremplace comme reine bandeko nazali koyebisa bino ya solo il faut bozalaka na baquestion mosusu ya kotuna ye po ete babiloko mosusu batémoignage mosusu bazali kopesa yango kaka mpona kofaire perdre na bato kolinga koyebisa bato babiloko moko oyo kutu ntango mosusu biloko mosusu baviva yango te mais bazali kobakisa mpona nini kofaire perdre na bato bandeko yango na bozali komonako mboka na biso zali kokende liboso te po ete soki bato bayelaka biso ba message penza ya solo ya nzambe bango nde moto bakoki koyeba ba makambo minene. Mama Kalanga lelo azali koyebisa bato ete mboka na biso Congo mokonzi oyo akoyeba liloba na nzambe ye nde oyo akopesa biso lumière nde akotangola mboka na biso. Mais Mama Kalanga yebisa biso yo moto olobi ete nzambe asololaka na yo mpe okutanaki na nzambe alobeli yo mokonzi yango yo ozali koloba ke akoya yebisa mpe bana na nzambe
akouta wapi po ete nzambe alakisaka mpe avenir nzambe aza kolakisa bino bamakambo mosusu ya bato mpo na koloba ete keba na moto boye azali sorcier me bamakambo ya mboka Congo bozali koyenda yango kaka na batémoignage na ndenge ya likukuma mpo na kokosa bato. Bandeko ba bolingo ngai nazali koyebisa bino bosala attention bokeba biloko nyonso mama Kalanga za koloba. Mama Kalanga za koluka mbongo na ye ngai nazali koloba yango na chemai na monokote nazali koloba yango nzamba azali kotala ngai mama Kalanga azali koluka mbongo na ye soki mama Kalanga azali koloba makambo mosusu ndenge babandaki kosimba bakisi mpo na ndenge mpo te batikala na bokonzi mpo na Mobutu Sava me babiloko nyonso tu mama Kalanga ndenge azali koloba wana azalaka reine na salaka boye na salaka bombandeko ngai nazali koyebisa bino ezali na yango bambata ezali bambata po ete mama Kalanga za ko distraire bato mama Kalanga za ko bakisa bamakambo lingi na tekisa ba DVD na ye mais ndenge kaka tozali koloba bakosaki biso temps ebele mais temps oyo ekomi ete ndeko nyonso oyo akoya po asala aventure na kombo ya nzambe akobimisa ye polele. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi bandeko babolingo. Nazali na mawa mingi na motema pe na pasi na motema. Komona bato mosusu lelo bango bazali ko faire croire na bato ke malheur ya Congo euti na gauche, malheur ya Congo euti na droite, malheur ya Congo euti na Kingani, malheur ya Congo euti na Motoboy. Alors que bango nde bazali à la base ya malheur ya mboka na biso. Bandeko babolingo. Eloko ezali ko pesa mawa. Ngai nazali komona mama Kalanga babiloko mosusu azali kosala ezali nde po ete azali kosakana na bapepe congolais. Bandeko, après avoir mabe nyonso to ba mama Kalanga basali na pona mboka na biso bamakambo ya mabe ya molili makambo nyonso basali lelo mama Kalanga aza kozwa pe audace ya koya kotelema liboso ya babilili pona koloba ete mboka na biso wana ngai na yebi esika nini mboka na biso ezali esika batia yango me nakoki koloba te po ete eza na motema na ngai nakoki koloba yango na mosika te moko na koloba yango ifo nazala kuna pembeni mpo na te naloba yango. Bandeko, omoni ndenge bazali kosakana na biso bapeple ntango bakongole bazali koluka solution mpo na mboka ye azali koloba ete mboka na biso wana ekundama quelque part nga na yebi me moyen naloba eza te eza na kati ya motema na ngai alors que aza kobosana ete lelo soki mboka na biso ekomi boye ezali na bato lokola bango nde mutu babomi mboka na biso me aza koyela biso na baaventure ya bacomédie oyo ya makambo ya nini ke ando namonaki nazalaki na deuxième monde nazalaki reine batémoignage moko ezali meme ke oyo lelo soki alobi boye kaka batémoignage ya kobambabamba mpona kofaire peur na bato mpo lobilobi basomba ba DVD. Bandeko babolingo, ntango lelo bato bazali koluka solution na Congo baza kokanga bato mosusu bandoki tala mama oyo abimi lisusu mpona koloba ete no place mboka na biso ezali esika batia mboka na biso esika bakunda yango ngai nde nayebi verité me na koloba yango te. Ah bon? Est-ce que moto mpenza azali na bonzambe akondima babiloko mama aza koloba to ezali baza kosakana na biso lisusu psychologiquement? Après avoir bato baza koluka solution pour na Congo, bato mususu baza koya ko distraire bato na ba discours moko ezanga tina. Bandeko, nzambe ko alakisi signe moko tango mususu bato bakokanisa ngo liseki bandeko. Nzambe alakisi biso signe moko to kamwa tango to moni yango. Tolobi wis o ezali signe. Tango tozali kolanda témoignage na ye. Tango cameraman adjui bango na makolo. To moni même sapatus Mama Kalanga lataki na ya jaune, même sapatu oyo journaliste alati ya noir. Donc Nzambe lakisi biso alobi mbala moko alobi tala. Moto oyo Mama Kalanga na journaliste oyo bazali kaka bato tango bazala kaibisika na bango bazali koyokana ndenge nini bako monter ba histoire po ete baluka ndenge nini ekobima na DVD na ndenge te baya kosalela biso ba pub balakisa biso ndenge nini ko faire peur ba congolais po ete boluka ndenge nini ya kosomba ba DVD. Me bandeko babolingo toloba ki ete moto nyonso tu akoya po ete aluka
ndenge nini ya kolinga kokosa ba diaspora tokobimisa ye polele pe tokobimisa ye poasa mais biso tozali koloba yango totomboli mongongo tozali koloba yango mama kalanga babiloko nyonso azali koloba à part soki ye azalaki na bamondi na ye ya kosimba bakisi banini mais babiloko nyonso tu ndenge aza koloba na mondi wana ya nini oyo ezalaka kaka ndenge wana bafoto ndenge bomoni ndenge na présentaki bino ezali bongo mama kalanga tokoyebisa yo eloko moko nzambe alakisi biso mpe basigne oyo elakisi ete bamakambo nyonso ozolakisa ovivaki na yo mpe yango te ezali balokuta bambata ndeko yo si omona moto oyo alia mosuni ya moto mpe alia moto ndenge azalaki kolakisa lobi ete ezali bongo ndeko abosa na grandeur ya mokuwa ya nzoto ya moto akende koluka mokuwa ya monene mpo oyo ye apresente biso ezalaki mokuwa ya ngombe mokuwa ya ngombe ndeko okozala na monene ya boye wana deja eza confusion totale parce que baza kotuna est ce que makambo ngo ezalaki bongo kaka ndenge bopresentaki ndenge mpe na monde yango kaka ndenge ezalaka donc na monde yango mokuwa ya moto komaka na grandeur ya monene ndenge wana yo moto viva makambo wana ozoyeba grandeur ya monene ya mokuwa ya motu te ozosimela bato mokuwa ya ngombe soki ya mpakasa bandeko nakoyebisa bino eloko moko bato bazali koboma mboka na biso ezali bato lokola bamama kalanga oyo naza kokosa bino te naza koyebisa bino ya solo tanke bato bazali kolinga bazwa solution na makambo ya Kongo ye aza koya na badiscours mo mpona badiscours mpona kodistraire bato tanke bato bazali koluka ndenge nini bakolinga basala tu mpo ete baconstruire Kongo ekende liboso ye aza koloba ete mboka na biso wana Kongo ekobonga te mpo ndenge ezali wana esika batia Kongo nga nayebi me ngai nayebi me nga na koloba sikoyo te moye naloba yango eza te omone baza kosakana na bato olia luka implice akende kopesa na Kongo to tonga mboka ye aza koyela bato ba distraction et puis aza koloba ke akoloba makambo ya Kongo ta bombi yango entre temps aza kolinga kotekela bato ba DVD po ye moko ndanga aza koluka mbongo bandeko bino bosi bomona moto oyo ye moko kuta aza koluka solution ya vina ena na zute aza kolinga kotekisa ba DVD po anginda ebongo ba makambo ya Kongo ndaza koyebisa bino ke nga na yebi ba situation ya Kongo ndenge ezali me tala bandeko botika kosakana na Nzambe soki bato bazwaka courage ya koyebisa bino te me biso tokomi kolobela bino lelo botika kosakana na Nzambe makambo boza kosala eza ba comédie tala mama oya journaliste aza kosala publicité basalaka ba publicité na bino ndenge boza kosala banini mais tikaka koyake makambo ya Kongo ndenge ezali yo na nga na yebi place bakunda Kongo me na koloba te tika ba distraction mama kalanga tika ba distraction Nzambe kokonfondre yo tika ba distraction tekisa ba DVD na oluka mbongo po ete ezali lisusu témoignage ya Nzambe te ndenge olobaki ete témoignage na ye nango po ete ba peuple congolais bayoka po ete kangola bato mais komi sikoyo témoignage ozali kotekisa tolobaki yango ke bandeko Jésus kutu grand prêtre ya ba prêtre ayela biso témoignage ya kamuna témoignage ezalaki vraiment debout o témoignage okoka mutu na mokili akokaki ete kokota doute na yango te masengela yango ta likuta te lelo ba témoignage ya kobamba bambo ya lokuta kolokota de gauche à droite boza ko faire peur na bato lelo bokomi koloba nini ono témoignage yango yo yango nde kokangola ba peuple congolais si bokomi ekobima na ba DVD volume 1 volume 2 te vraiment ezali mawa mais lelo tolobi bamoni biso bato maboma un jour bato bako comprendre nini tozali koloba mama Rosalie na zongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo na banzi ete tango tozali koloba mboka na biso Kongo ezali kokufa mingi tango mosusu bazali koluka bandoki na bisika oyo bakoki kolukela bango te tango tozali koyebisa bino bandeko soki mboka na biso ezali kokufa na balangage na makambo oyo bato lokola bamama kalanga bazali komemela biso ba distraction totale mais bazali koya kolatisa yango couverture mpona kobenga yango témoignage Nzambe alakisi Nzambe amonisaki nazalaki reine na deuxième monde bamakambo azali koloba bandeko ebongo sikoyo ngai nakomi tuna tango ye azalaki reine ebongo tango aye kolongwa na kirene
yebisa bino sikoyo nani a remplacer ye nani azwa poste na ye il faut ayeba po ete soki ozali ntango mosusu ministre quelque part ou bien ozali na fonction moko boye ntango mosala na yo ekosila remise et reprise ezalaka te okoki kotika kaka poste mbala moko to abandone yango botuna biso mama kalanga asalaki remise et reprise na nani po ayebisa biso sikoyo nani akoma reine esika ye azalaka reine ya basorcier bandeko babolingo makambo mosusu bato bazali koyako bazali kodistraire biso bandeko mama kalanga lelo azali kozwa audace après avoir bango nde moto babomi mboka na biso tokomi na basituation ya boye azali mpe koya mpo na koyebisa biso bapeuple congolais aya ndenge ezali wana mboka na biso ngai nayebi esika nini batia Congo me nakoloba te mpo ete ezali na kati ya motema nanga bandeko bato bazali koluka solution po ete balobi ete mboka ezali na kati na mikakatano ye azali koloba bayebi place batia Congo me ya koloba te bandeko tango toyebisaka bino ete besika bino bolukaka bandoki ya Congo boza kokanisa ete bandoki ya Congo bango nde bazali na kati ya gouvernement Joseph Kabila bandoki ya Congo bango kaka bavandeli bino tala mama kalanga azali koya ko distraire bato ndeko ngai nazali koyebisa yo eloko moko moto azali na kati na nguya oyo nzambe apesi mission alobi ete mwana na nga telema kende loba akobanda koya te po abanda kobimisela bino ba témoignage yango oyo nzambe atindaki abanda kobimisa yango na ba DVD ekoma nini yo volume 1 volume 2 volume 3 omoni ndenge bazali kosakana na bino deja na tala ezali deja ba biloko moko préparé omoni mwana mwasi oyo ya journaliste na mama kalanga motose moko basi bakotisi mama kalanga ba idée balobi bona volume 1 soko sali to sukeli tiawa soko bimisi par exemple de sur 2000 DVD soki tekami ozana autant yo kanisi mwana mwasi opaza koboma nzoto pamba ayebi ete azali na pourcentage na ye mpe yo kanisi mokolo mama kalanga bazalaki kokanga ye bafoto na bamino azalaki kotia lokola soki minu ya nini yango ya soki ya zombi ya mboka nini soki mpe ya ameriki soki ya wapi yo kanisi mwana mwasi wana bandaki kobongisa mama kalanga baminu pamba mokolo wana po ete ayebi ete ye mpe azali na intere na bandeko ezali likambo ya likonda likambo ya mopatasi ezali lisusu likambo te ko nzamba tindinga loba pona ba peuple congolais ba ebongo sikoyo tango yazali koteksa ba DVD tolobaki yango malamu ba peuple congolais il faut bofungola miso ba oyo bazali na moyen te ba congolais bazali na moyen ya komona na 10 euro te est-ce que ba goyoka témoigner wana po ite bandeko ba bolingo soki ezali témoignage ndenge azali koloba ete yango nde ko ya po ite lakisa ba peuple congolais vérité mais comme témoignage ya ba demi terrain témoignage nini yango ekomi ete okomona baye na liboso ya télévision ya caméra balobi lokola ezali neti mwa publicité après bakati balobi ete bonzela ba DVD kobima volume 1 volume 2 bandeko botika kosakana na bapeuple congolais soki mboka na biso ezali kokufa lokola bato lokola bamama kalanga oyo bino bozali komona nde âge de lumière âge ya nzambe azali liboso na biso azali kotémoigner nzoka nde ezali na yango kaka zabulu alati nzoto ya ange mpona koya koloba ete ngai nazali na batémoignage ngai nde nazali na bavérité bandeko vérité ya nzambe ntango eyaka ndeko ezali kaka ntango moto azali koloba yo esika ozali motema eningani me oyo ya mama kalanga bandeko mama kalanga ata soki azali koloba ezali mpenza kosala nango mpe eloko te na kati ya motema na ngai mpe nazali komona kaka wana nyonso azali koloba ezali basentiment ezali kouta na kati na motema na ye me bandeko ye moto autaki na monde yango botunaka ye peti sikoyo lokola ye olongwa reine nini ya remplace nani akoma sikoyo reine place wana mokolo olongwaki ntango ozwaki décision tika osalaki tala ndeko moto akosa yo teko ezala biloko ya ndenge ya satana ezala biloko na ndenge ete ya diabulu ndenge azali koloba deuxième monde ndeko soki ozalaki reine seke bapesaki yo mpe mwa babiloko oyo osimbaki me okoki kokende boye te sanke okende koremetre babiloko oyo bayebi ete ntango reine mosusu akoya ye
kozwa yango po servir ye bandeko yango na tolobi ete ba distraction baza ko distraire bino et puis za ko yazali koloba nini te non ndenge ezali wana ngai na yebi esika mboka na biso ezali na kati na libulu mais ngai na yebi moyen na lobeza te bandeko omoni ba distraction monde baza ko sakana na biso ba peuple yebi place mboka ezali mais moyen lobeza te dans l'entretemps ayebi ke ndenge azali koloba na mboka na biso ezali na kati na kokufa mais azali koloba ete ngai na yebi esika mboka na biso ezali mais moyen na lobeza te bandeko bokeba na ba distraction tokeba na ba distraction bandeko tozwa ta ya kotonga mboka tozwa ta ya kotourner likolo ya biloba loba ya lokuta ya ba mama kalanga ote ndeko soko zana impis na yo kende pesa na mboka po ete mboka kende liboso tonga mboka tokeba na ba distraction ya boy po ete meme liloba ya nzambe ezali koloba ndeko moto nyonso tu okolia na motoki na yo ata Congo wana po Congo kende liboso il faut biso ba peuple congolais to pesa na maboko po tonga Congo kokanisa teke mboka na biso na ndenge mama kalanga zali koloba ekobonga te po ete esika mboka na biso ezali ya yebi memoye lobeza te wana ezali ba distraction pe ba makambo lokuta pona nini azali kolinga kotekisa ba DVD na ye mboka na biso Congo ezali mboka oyo soki to pesa ni maboko mboka ekokende liboso alors mama kalanga siko yebisa biso yelo bike mboka na biso ezalaki soki na esika nini lelo oyo bakonzi ya lelo ba prendre bonne conscience bakomi kotonga banzela misala ekomi kosalama est-ce que ezali satana nde moto sikoyo aya bandi kosala mosala na po ya lobi ete ye ayebi esika batia mboka na biso te mama kalanga ozali na kati na kobunga po ete mboka kende liboso ezali kaka tozwa bonne conscience totonga mboka na biso tosangana tozwa mayele totia esika moko mboka kende liboso batémoignage oyo ozali koyela biso tozali koloba yango biloko nyonso ezali koloba ezali yango bambata soki bato bazwi courage ya koyebiso te biso tokoyebisa yo soki osimbaki bakisi na yo na ndenge ya yo moko na ndenge ya yo moko privé wana ça va mais tika koyela biso bahistoire mosusu ezali koya nango ezali na yango bambata pe oyo nyonso ozali kosala wana ezali bapibi na yo ozali kosala mpona koluka ndenge nini bato bakosomba ba DVD bandeko témoignage on nzamba lobi kekende pesa na bana ya Congo lelo ekomi ekobima na volume 1 volume 2 volume 3 bandeko baza kobetela yango déjà calcul baza koyeba ndenge nini ba recette ekokota soki tobimisi 1000 DVD ekopesa autant na volume 1 soki tobimisi 2000 DVD na volume B ekopesa te oyebi ko baye komona biso ba peuple congolais surtout na ba diaspora bamoni toza faible toza kokosama mingi yango na ba ekomi neti nzela na bango bazali koleka mais basakanaka na nzambe te lelo makambo biso tozali koloba bato bazali kokanisa neti tozali kosakana mais soki tozali koloba ya solo atandele nzambe ya kolongisa biso mais eloko tolobi mama kalanga bongola moteng maluka nzambe na kati na solo oyo ozali kosala ezali lisusu ya nzambe te ekomi ba sentiment na yo olingi kokotisa yango na kati na mitema ya bato na ndimi teke soki nzambe nde moto atindaki yo na bamakambo oyo ozali koloba ete soki bato bayoki yango ekokangola Congo na ndimi teke soki nzambe nalobaki kende pesa témoignage wana ndenge opesi yango nzambe na alingaki atika yo ke ozala kaka moto ya koniokwama mpona minito nayebi ete mbongo eza lisusu te bozande na teknike na bino bozali koluka mais bokeba nzambe azali nzambe oyo basakanaka na ete ntango bino bozali koya kaka na kombo nzambe alobi boye ndeko lelo oyo bato mingi bazali kobosana ifo mama kalanga tunaka epa ayaka na kombo ya nzambe na monoko nzambe atindi ngai po ete na denonse Marie Misamu nzambe atindi ngai mpo nasala mission na ye na denonse bapaster mosusu na Congo lelo oyo Epaphrase na mbeta hôpital akoma kolela akomi meme kosenga lobi ete bandeko botika ngai nakende na témoigner nasala tubela oyebi eloko nini bakombata bazali koyebisa ye balobi te yo olingi okende osala tubela oloba vérité olingi mpo ete makambo wana etourne baloba ete biso bakombata tolobaki lokuta bandeko batelemeli Epaphrase na ndenge ya kosakana te mais sikoyo baza kobosana ete azali komona pasi na mbeta hôpital tata ya bato alingi atémoigner mais bazali koloba ete te komeka te mais botala moto azali komona pasi yango na tolobi ndeko oyo ekomi neti koloka
donc soko koti na kati ya lingomba ya bakombata oyo nyonso tu bango bakobanda koyebisa yo ata okomi na pembeni ya liwa il faut ndima kaka bandeko yango na tolobi ete il faut tozala mayele lelo bazali kokanga bato mosusu bandoki mpona makambo ya Kongo kaka bato lokola bamama kalango oyo babomi mboka na biso lelo za koyela bato lelo liboso ya bakamera témoignage mboka na biso esika bakundango nga nayebi me na koloba te n'importe quoi omoni ndenge baza kosakana na biso mpo basi bacomprendre faiblesse na biso badiaspora congolaise koma mama kalanga akoki koloba babiloko ya boye akozala te na susi ya bapeuple te aza kozwa mpe audace après avoir babomi mboka basali mabe pendant bambula na bambula vraiment ezali mawa mais tolobi yango soki nzambe azali nzambe ya bomoi akoconfondre bato oyo nyonso tu bazali koya kokosa o témoignage ya nzambe alakisaki nga nazalaki reine na bongoli moto bandeko soki mpe olobi otuna mama kalanga yo olobi okomaki reine ntango bazwaki yo na monde wana pesa biso kombo oyo azalaki reine oyo remplaçaki po ete elingi koloba teke ntango mama kalanga azwaki bakindoki na ye ndenge alobaka akomaki kaka reine ayaki kokuta reine te ye nde azwaki kaka kiti na batu apesa biso kombo reine wana kombo na ye ezalaki nani ava ya koma reine kombo na ye ezalaki nani il faut kotunaka mpe bakestion bozalaka kaka te baza koloba likambo yango na bomoni ete biso bakongolais tozali kobima neti bangoto bobo bazoba bandeko liloba ya nzambe elobi moto oyo akondima oyo akosala oyo nyonso ekongami na kati na biblia akobika me elingi koloba kaka teke oyo nyonso to akoyoka témoignage ya mama kalanga te nde akobika te n'importe quoi bandeko na banzi ete tango nazali koloba boye nameli bière te pe nameli diamba te me nayebisi bino bamakambo oyo etalisi bosolo ata lelo bondimi ngai te naza na assurance nazali kaka na kue na ngai esika nazalaka me nayebi ete mokolo ezali bato bakoluka ngai mpo baloba ete ya solo mama Rosalie olobaki ozalaki na raison me oyo mama kalanga azali kosala ayebi ete makambo mingi azali kokosa azali kobakisa me keba mama kalanga nazali koyebisa kaka eloko moko soki mpenza olingi kosalela nzambe na kati na solo tika badistraction mpo ete nzambe akoki koconfondre yo epafrase ayelaka biso awa o nzambe atindi ye suka na yango tomoni ndenge nini epafrase akomi kolela liboso ya kamera kaka kamera akendeka koloba ete nzambe moto atindi nga kaka la même kamera na aleli liboso ya bato bomoni humiliation yango na banzi ete o ngai nalobi lelo bato bamoni ngai moto ya liboma nazali te contre mama kalanga te me nazali koloba makambo ezali vrai na banzi ete oyo azali na mato ya koyoka ayoka me totiki nyonso na maboko ya nzambe mpo ete balobi ete motema ya moto nde yango wana ezali fungola ya makambo nyonso mpe yango mpe ekoki kobikisa moto mpe yango mpe ekoki komema moto na enfer to na enfer to na ndenge balobaka na lifelo mpe motema ya moto soko osaleli yango malamu mpe yango nde ekoki komema yo na paradis mpe emonisi yo bisengo me ndeko kokanisa teke kaka na témoignage ya mama kalanga nde yo komona clair mpe bokanisa teke mboka na biso ekobima na souffrance eza na yango kaka soki mama kalanga afungoli monoko mpe akei koyebisa bino eloko esika nini batya mboka tala bandeko wana eza badistraction tosangana totonga mboka ezali na besoin ya ba implice na biso badiaspora congolaise mboka na biso ezali na besoin ya badistraction oyo te bamama kalanga bazali koyela biso mpo ete moto nyonso ayebi nzambe mpe nzambe azali na kati na motema na moto nyonso salela kaka motema na yo na ndenge ya malamu nzambe akoya kovanda kati na yo me nzambe mpo avanda kati na yo ezali kaka teke mpo ete mama kalanga fungola monoko nde olobi ete nzambe akoya kovanda kati na ngai soki mama kalanga alobi te tolamuka bapeuple congolais yango tolobi ete mboka na biso soki ezali kokufa na badiscours ya bato lokola bamama kalanga
aza koloba ete nayebi vérité mpo na mboka na biso mais aza koloba ete nakoloba yango te mpo ete wana ezali basekele ya motema bandeko babolingo bomoni teke bato yango nde bango oyo ete bazali koluka souffrance ya mboka na biso malamu tanke bato mosusu bazali koluka bandoki de gauche à droite mpo na Congo nzoka nde ndoki monene ye moko azali koloba ete nayebi basekele ya mboka me na koloba te wana ezali na kati na motema na nga elingi koloba nini donc mpo moto oyo basekele yango il faut kende kosomba ba DVD na ye bandeko ba distraction tokeba bandeko babolingo na banzi ete o nazalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na banzi ete tokopesa bino basango oyo etali Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci